Salut, bonjour, bonsoir, ça dépend, il y a air où vraiment vous allez la émission la biso balobi shalom, shalom, la famille Libota Mobimba, partout où vous êtes dans le monde entier, et balobi vraiment tous en famille Libota, toujours, bendé les équatés, et balobi vraiment film la petite pour les kanakati, il y a Belle Vie TV, balobi film moko, joli visiter la carte film, la vraiment bande de en tout cas, nous sommes contrés. Ya kokota na kata film na biso chez Belle Vie TV. Balobi au côté pour la première fois na kata chaîne na famille Libota News TV. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, hein. Abonne-toi maman, abonne-toi papa, abonne-toi mon frère, ma soeur. Tous s'abonner, tout tombola o izali chaîne de Kolabino, tous s'abonner vraiment massivement, hein. Et balobi bo s'abonner massivement. Ils ont un bon côté. Au coup, un bon côté, c'est gratuit. Hein. Qu'on s'abonner vraiment, c'est gratuit la famille. Tous s'abonner à Babi chaîne Moko, to finga kate. Tous en a pour la banque colongo, des banques valeur. Et vraiment, tu as pour la colongo là-bas au bazana. Pour la finga, ben sanité la télévision. Parce que nous avons des enfants. Tu as qu'à faire l'émission Moko, ils ont vraiment capital pour la bâtonnière. Voilà la famille. En tout cas, sans plus tarder, les gens qui nous ont poussé dans la sans plus tarder, vraiment, balende kolanga. Tozo ko beta li solo, hein, balobi li solo, ni te ko beta lelo li solo oyo bomoni miniature nangai. Et puis bomoni o ezali di na chewana. En tout cas, bomoni to beta li solo ya Gabi na mama na biso, mama epe la balobi. Makambo ekomi grave, ya Gabi en direct ya poto alobi vraiment il faut akangisa batu donc bande kulanga makambo eza somo na coacher la bino ba eza kutu ba vidéo mais na coacher vidéo te parce que na boko coacher bilonga batu mais na coacher la bino kaka lokamba audio boyo kabino moko ndenge gia wana zo salama kuna ya Gabi en direct ya poto ndenga zo salaba ba sortie médiatique et puis koto pe mama epela à ça qui be mission bande kolanga eza koyinda to ebite makamango eza nini bande ko avant toute chose na koluka na expliquer bino et na chela bino na boyo kaso boyo ki ndenge likambore ezali après ndenga na koya ko expliquer bino la famille baza ba comédien na biso tant tolobela ba comédien nyonso l'exception à mututé sauf que biso ne tozaka mingi pour la promotion à Belle Vie TV Belle Vie candidat patrona na ndenge to la film na so babi leçon morale wana eza pa nani bandeko toko découvrir na kata Belle Vie TV balobi vraiment leçon morale et vraiment na lokito nango vraiment toko ta balobi déjà total première partie, tous la deuxième partie. Alors tous à la nombreux pour recevoir ba film chez Belle Vie TV quand on a le baka na ka osala ba promotion ba ya Belle Vie TV na ka kolobi la Belle Vie TV na ka vraiment pour la famille Libota mais rien ne m'empêche il y a ceux qui na moni likambo moko ezoleka entre ba comédien na biso pour que na kolobi la ngote vraiment la bêtise c'était l'émission nga pour na koloba bato yo tant on surtout zakala pour na koloba ceux qui tozo ça l'émission to lobeli batu ezakane o ya likambo to lobela o eza likambo eza très sérieux eza vraiment capital pour la ba comédien na biso alors tozo na photo lobela ngo pour baza ba comédien na biso na kati mboka na biso Congo RDC ma beso qui to fini na lobaka ma beso qui to ko finga ma beso te ko critiquer mais ceux qui to loba kaka o ezeli ba vérité en tout cas nga vraiment et ko empêcher nga te pona ko sala ba analyse nanga na ko sala ba analyse nanga sans frontières surtout pour ba comédien vraiment na ko zala na pona ko loba ceux qui na moni likambo en tout cas bon tenir biso regarder l'émission na zo ça déjà na mis le but bien avant s'il vous plaît la famille voilà sans plus tarder la la bino na bolanda boyoka bino moko soki boyoki et puis tokozonga pona ko sala o ezali ko pesa analyse n'importe quoi ba point de vue n'importe par rapport à makamango ndenge zo kende la famille s'il vous plaît c'est parti oui danger oyoza na monté na sina récupérer ba bloc on surtout oyo to bimisinga na écran ton sur la liboso à juge ton sur la grande instance parce que na peso permission te yo bimisanga na ba vidéo o bimisinga na banité to sur la grande instance o yeba ke mutu a TV o la yebani ba bimisake pa mapa te soki ya limité s'il vous plaît n'habitez pas docteur Mokijo na banda traitement na on a na deuxième donc na une année et demie en longue
kende. Une année et demie yango nazo kende. Na bike pas docteur Mogisho. Mutu nyonso to komeka okota likambo oyo nga nayebi na okanisa ye. Unaso ofungulaka mbanga nela likambo nga na ye oyo nga na okanisa ye. Boke na ba TikTok, boke na ba nini, ngai naza mutu a TV. Avant yo tianga na ba TikTok, yo tianga na ba nini, ba YouTube fonga to solola na yo. Yo continue ka bosala, mais ngai nazoya toke ko soit juge. Et voilà la famille na Tchelibino Kaka, na Tchelibino Kaka Pobomona. Wana vraiment Ezaya Gabinde Mutu à lobby par rapport à ba photo na inde ba bimisa ki ba photo na bande kolanga makambo ye minene makambo ye grave. Boko yo kapé maman epela parce que maman epela yi asali contre attaque na maloba ya Gabi, maman epela yi suna ba vérité mususu bande kolanga botala makambo ndenge ezali. Mokili eza tellement mabe bande kolanga eza passe. Balobi ingratitude eza mabe. Ce que l'on dit les sexanga parce qu'il y a Gabi Alobi a comporté plainte. Tu vois, tant bande koloba actrice, tant batu bazo ke comporté batu ba plainte bazo funda ya Gabi Alobi pona nini faut za mutema munene. Biso ba o ba sala nyoso ba koki ko sala pona biso. Tokangisa batu tokangisa te. Tokangisa te lelo ya Gabi alinga kangisa bande kolanga likambo soki none komelo na vite ko cha mutu musapite pona ne komelioti ko cha musapite soko che musapi ye baka musapi ochi o munene ko zongela yo ya la famille ya Gabi aloba esa mutema be ko kangisa mutu mais lelo yo lingo kangisa ba bimisi elongi na yo liko likamba ngo ya ko bimisi elongi na ye eza o juste eza nini la famille. Eza ni histoire eza moulaine bande kolanga nazwi penda ba éclaircissement très bien histoire ya Gabi parce que na bande ko mona kaka batu ba publier na comprendre putain tono comporte et où tu wapi et bandeli côté ni beloro ni celle qui va publier parce que mo déjà azo pesa ba solution na ndenga azu ba solution na ye déjà ndé koloba ndenga za traité pas docteur Mogisho alors biso to yebi ke ye Gabi za ki traité pas docteur Mogisho ye moko pe abimisi ba biloko na ye Alexis ba photo na kala Alexis pe ndenga komisiko. Pourquoi ba photo ebimi na internet, pour quelle raison, pour quel but? Et ça passe, il y ceux qui docteur Mogisho mutabimisi yango to docteur ni tozo comprendre te bande kolanga. Alors, il y a bato belé ba comprendre histoire, bato pe misusu bazana flou na histoire. Alors nga vraiment na kendeki kokota na mozindo pour que na meka kozona no histoire eza ndenge ni pona tangu na koya koyebisa bino eza teke nazo tatone pona linga vraiment ba makamba ko tatone te surtout ba makamba boye eza ba makamo boye vraiment faut le ba vérité. Donc na sais que fort vraiment avant na ko pesa message ya makambo oyo na yoka ki na mona ki na ndo linga vraiment na zo ba information moko o ezali fiable après ngana na ko publier yango lokola lelo na zo ba information yango vraiment na yé parce que bango mibale Maman epela ya Gabi baza ba actrice na biso baza pe bazo faire partir na kati ya Congo na biso malgré ya Gabi azo sala ba ma erreur belé oyo tozo comprendre te ce que za nini o sentir que rancunière makambe belé kaka o eza kati na ya Gabi alors bande kolanga siko botala likambo komelenge loko vraiment oyo benzinga mbona ya ko sala émission oyo par rapport ya ba dire ya Gabi lelo lobi akokangisa bato. Mais tangu batu bakangisa ki batu ya Gabi a fait une mission pour dire que yé jamais ko kangisa mutu ata mutu solo mabe oza actrice faut za mutema munene ya yo pe kazala mutema munene non mutu aza public so oza femme publique oza acteur actrice bakosala nyonso tomona ka fali babimisaki babilongi ndenge na ndenge babimisaka tomona ka ba acteur na biso nyonso ozomona mutu aza na elongi te babimisi belvi kutukandi koloba te ba déforma belvi na ba façon nyonso okuta za bongo te ozomona mais alanda yango te aza ata olanda yango te alors yo pesa ka mutema munene ndenge osengaka bato baza mutema munene mama yo pe falo ozala yango omoni donc pour vous dire que tango tozolobela bato toyebaka pe biso tozosala nini ya toloba kaka ok siko na tiela bino boyo kasiko mama epela ndenge ko éclaircir biso bande kolanga makamba ngo ndenge ezalaki bo comprendre na oya Gabi azolo alobi siko na o mama epela zoloba o mama epela zoloba ba video pe ya Gabi eza na kati bande kolanga bino moko boko yoka bino moko boko sala comparaison
Ok, c'est parti. Et pas d'autre de Jésus. On a moni ba témoignage pas papa mepela imbécile. Chose pour na luzulu kutana lukutama atende na ole baboya na le bati je tindi ndeko na moi si la perdre on les va perte de mémoire la d'habitude te le dire na makasi aza ba frapper muta banaki ko sala publicité c'était moi na sukola na champagne na bien bisinga ali musika nani na pesa témoignage na satanda kia na vie na nga banwa ko longwa les hommes mawa ya ko boya ko ndima bolamu mutasali bolamu ate mutese ko ndima ngo a porter plainte par rapport à quoi atie vidéo na esanke atie vidéo na tango badangi pe kombo na ni atangi na kombo na nga pe mona tinga zoko pesa témoignage eza vrai na mutalo kuta aujourd'hui ça écoute on va créer la kimae ça dit les faits du parce que retourne à côté de la vie na makuma bana banda kala na docteur na yona banda kala azana ko melongi te nous sommes dans l'Italie. On va se faire un jour. On va awa cancer ça. Bon, c'est quoi le docteur on a fini ça. Le docteur Abraham de Jésus nous a salué. C'est pour cela à la casa image wana. Quand à image wana de témoigner à la menteuse à Kosi. Fallait nous la vérité. Et porter plainte à nous. Quand on a filmé, il y a d'ailleurs. Avec filmé, il y a conscience. Voilà, comment on peut céder l'eau. Tu crois que rien en ondé. C'est ça, moi, j'ai pas montré à Rokobi que ça y est chalet. Nous t'avons dit que ça y est. On se voit comme nous vrai pourquoi. On nous a là qui. C'est grâce à lui. Ah oui, hein. On a fait la mise sur ma case. On a fait matière à mourir, c'est la mouture incapable de faire ça. Et surtout, on a mis un grec. Moi, je me pourquoi. Mais pour la suite, on a fait du mort. Nous avons fait le procédé. Nous sommes prêts à le procédé. La reconnaissance n'est pas de ce monde. On reçoit plein de nanani. Nous avons vandalisé dans la menteuse. À Kosi. Il fallait nous la vérité. Et porter plainte à nous. Quand on a filmé, il y a d'ailleurs. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Donc, il y a des Jésus. Il n'y a pas d'autre de Jésus. On a moni ba témoignage pas papa mepela imbécile. Et voilà la famille, j'espère que Bolandi, maman et Pela, Bolandi peut intervention à Gabi et Moko Bachango, ou avec ma vidéo ya Kala, Balabi archive. Archive à Kala, ou ba film qui pas docteur de Jésus. Donc Jésus ce qui de Nini, ce qui Jésus de Nini. Boyoki. Yende mutu, ah bon c'est qui le possède à Gabi. Ba kenda, maman Pela kenda, ya mona pa maman Pela, Boyoki ndi à Gabi à lobby. Bolandi ba vidéo à Kala. Akinda kapa mame pela alors batinda ka la vidéo wana et pas docteur wana tant ya gabe abiki ba filma ka ya gabe zaki conscient to ba filmer ba filmer aki conscient parce que ba salier musala abiki a le pose zongi alors docteur on a pour la témoignage na ka ndenge zalaka mutu nyo salingaka témoignage na asale lo connaît simbi akoluka ke mutu wana asale publicité akoluka zo ba preuve biso nyo sale to zabe to luka ba preuve o mba biksi mutu za bezo oza na ba preuve au moins na ba preuve que oui c'est vrai mutu pena za ki boy moi témoignage ça la bien quoi témoignage ça la bien biso to luka rango alors ndé papa la biso de Jésus azaki vidéo tu azaki vidéo ya Gabi pe azaki concert bon moni pe yemoko pe atie maloba yemoko pe asali vidéo à lobby donc à lobby a témoigner c'était comme ça a témoigner tango a témoigner bongo alors papa la biso abomba ba vidéo na pe ka ndenge zalaka sikoyo fallait ya Gabi azo ba vidéo wana asele témoignage ya malamu bandikulanga boyoka. Pourquoi vidéo wana ebimi? Ebimi pourquoi? Parce que ndeko la biso de Jésus oyo ce qui nuance de Jésus ce qui nani ba loba yé akenda ki asali ya Gabi musala et simbi et réussir azo zela ba tout peu à travers ya Gabi parce que Gabi aza femme publique aza comédienne soka pesi témoignage pas bato moi bato ba sala ba biloko ba posebe ba bango bato mo ba tia ba choko ba posebe ba bango déjà ba luka pe moi solution azo zela
tofingi bato batioko te apo bino bozala bomba bafingi te tobe toloba nde histoire ndenge ezali donc azozela mpe retour na ye ke peut-être ya Gabi akoki koki kobemele mpe bato ndenge ezalaka siko subitement ndeko na biso mobali azomona ole ya Gabi amemele bato ya Gabi akasala émission azokumisa mutu mususu Docteur Mogisho nde mutu akomisi ye bongo bandeko na ngai ata bino moko pe nani yango pena kosepela musala oyo asali mutu mususu azo ba bénéfice bazo mema batu mususu nde kuna bazo kepa Mogisho bamoni ya Gabi abongi batu bazo kende kuna olie ba kende pa mutu oyo asali saki ya Gabi onde ya Gabi pasi elonge bongi yango la pe mutu ndeko na biso amona ki jamais nde abimisi ba photo ya Gabi azalaka ndenge azalaka liboso ndenge akomi ke pona ko prouver batu ke yende mutu asalaki musala wana eza Docteur Mogisho te la famille sikoyo ya Gabi alobi akokangisa azokitana kicha sa kokangisa ye akokangisa mama pela pe aye koloba abi mutu nyonso akokota likambo oyo akokangisa ye boyoki bino moko parce que mama pela pa azokota ngo mama pela mutu accompagnaki ye mama pela mutu ya balaki no liboso ya banji kobika accompagner pe ya Gabi pe a eu solution donc mama pela ayebi tellement histoire très bien yango na ya Gabi alobi akokangisa mutu so kota likambo na ye wana ye kuna na poto azoloba tanga azokita na kin akokangisa il fallait ba senga ye permission bandeko na nga batu pe ba commentaire bazanga kate ba commenter balobi oui ya Gabi kangisa bato ba besana ba likambo te me bazoloba donc ba koma na tribunal kuna bango bazate ya Gabi kangisa penza bako miselongno bongo to ba miselongno bongo to yokene kilobiko ti okene kilobiko tant mutala ndeko sala vidéo ozaki conseil ko sala vidéo ye pas sala publicité ya eloko ne musala na sali bandeko nanga tant to kena ba tribunal ofoko yebaka oki kolobaka kanga ba elongo nanga bimbi na kokangisa mais est-ce que le tribunal ngo koza na raison okoza na raison le fait que yo déjà ko sala ke mutu mususu abikisio yo ki ko présenter mutu mususu siko na nyonso wana ye pa kozala ba preuve na ye asali musala na ye tanga filma ke zaki pa la kisabatu c'était ça non pa la kisabatu ba mona ke Gabi pa yaki awa batu ba ya c'est juste ça tango yo ke ko publier mutu mususu ki ko témoigner mutu mususu yango abimission ye pa ko se défendre ya Gabi alors ya Gabi tango zo luko ya pona ko kende na tribunal na bato bazo ko encourager yo amoko fubo tala kama ko sala OK amoko pena botika kolanda ba public nde bazo komelo na commentaire ya pa Gabi sala yango akoki ko publier bongo te ya mi yebela ya Gabi mi yebela na yo je sais pousser ni ya vanda kimia boluka neni boko arrangeant parce que ba photo pe là c'est bimi ata boki na tribunal nyoso c'est bimi nango ce qu'on a eu peut-être Docteur Mogisho ngo kaka ya Gabi linkaka ya azokanga maka Docteur Mogisho mais so mutasali le côté pourquoi ka kolcha ye na ebite so eloni nango relation eza entre ya Gabi na Docteur Mogisho pour akanga maka na ye mais mutu musu mutasali musala obongi après pas Docteur Mogisho obandi ko nini kuna soit disant que ye mutasali yango c'est pas gentil. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant dans la vie. So mutasali yo malamu. En tout cas, il faut que c'est on to koto lo bango nyonso. Batu ba lingite batu basali malamba lobela bango. So ba lobel bango comme problème. Mais c'est ça, to vivre na mokili. Mutasali malamu zong c'est la nini ascenseur ko lingata kufa ne po yo lo babolamu na non. Ndeko selo molamu abongsi lo ngina bongsi lo poso na yo. Mais zala motema malamu ya Gabi. Ça motema malamu o présenter o même pe batu kuna yo comme ko chinda batu pa Docteur Mogisho. Pardon badi. Ndeko. Na chiki bino, bisous, bye.